Bonjour, 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 bonjour. Mbote na bino nyonso bolinga maman Elia Nitu na pesi bino mbote mingi ebwe mavimbi. Moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. Ngana bino tokuta na kana ba clavier. Bokomelinga ki mama Nitu toko wazuri. Mama Nitu toza malamu. Esalanga esengo mingi. Plaisir makasi koyiba ki bayeba ngai. Bayeba lingaka ngai. Bayeba sepelaka na nga. Baza malamu. Esalaka ngai bien. Merci beaucoup na bino bayeba. So bo disposateur na bino pona kotala nga to pe pona koyoka nga tango baki alo bonjour bana bobenga ba mama bobenga ba papa émission na bino yango ebandi préparons-nous pour le mariage ensemble souvent maman Hélène et Nitu na pesi bino merci mingi merci pour na ba partage émission merci na bino ba o bu partagera ba émission ya maman Hélène et Nitu numéro na nga téléphone soko lingo benga nga nazara toujours joignable na 06 15 31 69 90 yango pe kaka eza numéro na nga ya WhatsApp soko bengi mama Hélène Nitu okozwa maman Hélène Nitu merci pour na ba commentaire na bino natangaka ba commentaire nazo mona mama tuko wazima merci notre deuxième maman esala nga esengo parce que bondimanga naza deuxième maman na bino merci parce que bo adoptanga naza la deuxième maman na bino esala nga esengo makasi merci beaucoup na bino nyonso tu lelo tozokende kosolola lisolo moko ezali droit de réponse nakanisi bino baebotalaka maman Elia Nitu bino baeborataka baémission te nasalaka émission moko ezalaka na ndeko moko ya mobali abenganga mpo ase plaindre par rapport à mwasi na ye abiki mwasi na ye alingaka vraiment kosangisa nzoto na ye mpenza mingi te na lie secret mwasi na ye azalaka kaka lokola poulet fumé poulet fumé soki basi bayiti yango etikala kaka boye bouge ya liso poulet fumé so basi bayiti yango etikala kaka boye ebouge ya liso te ti oyosani ti oya kokata poulet na yo ayebisaki nga mama Elia Nitu mwasi na ngai vraiment na 10 ans oyo tovanda na ye mwasi na nga pas plus de 10 fois ayebisanga que je t'aime nga kaka so nayebisaki ma chérie je t'aime oka merci so nayebisi je t'aime merci so nayebisi mais soki nayebisi je t'aime pourquoi tu répondre merci pourquoi olobaka te ke moi aussi je t'aime bon nalobi merci ekoki te abi maman Elia Nitu mwasi na nga alalaka na survêtement donc ngai mpona kende koluka kenda kata bilanga il faut na banda nanu kolongola mosusu alingi te mosusu nasala wana ndenge makasi mais mosusu natali ke moto alingi te pourquoi na force omona na tiki naza heureux te alambaka kitoko mpona kolamba 5 sur 5 alambaka bien mais makambo oyo etali lieu sacré maman Elia Nitu kote wana mwasi na ngai en tout cas Zahaya passe parce que je ne me retrouve pas. Elle ne fait pas avec plaisir. Elle ne fait pas ça avec amour. Donc, Aza Moutumoka qui a ça là, si ça, c'est tellement. Ok, si na lemelanga. Na sens wana. Alors, tant on a celle qui est émission wana. Moi, si na ya tala qui émission. Na kota la émission. Elle avait compris que émission où maman ni doit salir. Asaleli yango nga émission oyo mobali nanga moto apesi yango mama Nitu parce que mobali nanga aza tellement fan na mama Nitu atalaka mama Nitu makasi naza sûr eza ye mpo mama Nitu moto asaka ba émission sur le mariage yango nasengi na yo ndeko za kotala nga soki eza mbano ya liboso eki okute na mama Elia Nitu okute na émission oyo nasengi na yo osabone na Elia Nitu TV okokuta ba émission ya ndenge na Elia Nitu TV nasengi pe lisusu bokende kosabone na mokili makambo officiel TV kuna nde bokokuta ba divers bokuta ba émission ya politique ya nyonso tu eleka na mokili ezaka makambo ya Congo te ya makambo ya Congo Kinshasa Congo Brazza Angola wapi Togo partout bokokuta na mokili makambo officiel TV nasengi na bino bosabone merci na bino ba o tu bozala abonné ba o ba compagnie nga depuis na banda réseaux sociaux tile no apesi bino merci pe na bino ba o boza ko ya sika merci beaucoup bobo sanate na banda ko senga bino ba matela pona bana na ngai na orphelinat nga kuna na Congo nasenga ki bino ba matela na bibo edenga pona ba matela naki na besoin ya 30 matela jusque là naza kaka na 15 matela ta mutu nazo bosa na kosenga soki ye na mutu na salini na sengi bino yango naza kosenga na bino matela moko eza na $40
soki omoni kokoki kosunga ata matela moko ata matela mibale nzambe apambola yo d'avance. Bible elobi ki nzambe azali nzambe ya baorphelin na baveuve me nzambe akitaka te mpo ya kopesa baorphelin eloko atushaka kaka mitema ya bato nde yango nzambe atushaka. Soki nzambe atushe motema na yo oyoki mbela na nga kolela oyo na kolela mpo na bana na nga okanisi ngai mpo na osomba matela ya bana. Numéro na nga telefone ezali 06 15 31 69 90 06 15 31 69 90. Yango mpe eza numéro na nga ya WhatsApp. En tout cas, merci beaucoup. Naza deliki ya kondima ke boko sunga pona ba matela ya bana, boko sunga pona bana bazo eloko akolia. Bible lobi oya ko senga bako pesa, oya ko toke bako fungolela ebo comprendre. Toza na kati ya émission préparons-nous pour le mariage. Quand nous parlons du mariage, nous parlons de la famille. Makambo etali mabala ezali makambo oyo etali famille, eza makambo oyo etali libota. N'est-ce pas ya be Zakari Tulomba, la mamie la plus stylée. Ma titi l'angolaise, la fille de ma mère, n'est-ce pas qu'ils est solo? Vivi Colette Wenge, n'est-ce pas qu'il n'a le vérité? Hier, je n'ai bien, je te fais de gros bisous. Maman est gênée, mon gars, pour mon anga ba bisous na yo ebele. Ya mette nanga ya bata papa Edo Diawakana na Toulouse. Ya je t'aime, je te fais des bisous. Ya mette mesana kocha papa Edo, ce qui pas tchaki na gauche, ce qui pas tchaki na droite. Ya mette oh le kana émission expliquer bato. Papa Edo kangama na onde ngona pona nini. Côté on tchaki za côté ni, tango tchaki na gauche to na droite. Et le koni ne ya bon comprendre tout ça na kati ya émission préparons-nous pour le mariage. Et le babouke tu vois un lelo, c'est la vie. Préparons-nous pour le mariage. Tozana katia émission, préparons-nous pour le mariage. Yangona nazako senga na bande konanga nyoso, bozala attentif, bofungola vraiment misu botalanga, bofungola pe matoi, boyokanga po makambo nazako lobana bino, eza très important. Biso nyoso tozana katia ndako mabala to yebiki na babolingo nyoso, il y a toujours les hauts et les bas. Dans le bas, toujours, les bas là, ils ont un vert. Ce qu'ils ont un vert, c'est qu'ils ont qui toquent ma case. Ce qu'ils ont un orange, c'est qu'ils ont un moins balance. Ce qu'ils ont un rouge, et qui est cimetière, ou un ande et zamabim. Ce qui les bas, ils ont un orange, ils ont la possibilité à kubongsa yango pour eux comme un vert. Alors, Tolanda, Bolanda, makamona zako yebisabino, que papa moko abenga kanga pesa kanga émission et concernant kinda kunaye. Natanga bakomba bato na ba émission te ceux qui va permettre ngate mais tango na le pesa ka lisolo wana ya ndeko mwose bande kola na ba survêtement ayeba kikeza akiye et l'équipe moins temps hein na quand c'est ça l'état ba 4-5 mois alors ndeko na mwose abenginga avant du téléphone nanga sonné. Bonjour maman Nitungabi, bonjour maman, ça va, maman tu na sepeli ndenge na zona téléphone. Ngape na sepeli ndenge obengi ngai. Abi maman il y a ndezeki na posa osolola na yo. Oso beteli solo nanga. Ngabi bon to yebani. Abi tet maman to yebani te. Nga na yebi yo pona tala ko na monaka yo, mais yo yebi ngai te ngabi likambo te maman. Na monika ndeto solo seki to yebani déjà. Ay mama ele ani to beta lisolo nanga ezana mobali nanga pesa ka lisolo nangai alobi ke mwasi na ye alala kana survêtement mwasi na ye alambaka bien mais côté mbeto eza matata mwasi na ye alobaka ye je t'aime te mwasi na ye amonaka bolingo mwasi na ezaka bolingo moko eza sincérité lisolo no beta kiango eza lisolo nangai na yebaki ke eza ya ngai po makambo mobali alobaki ya concernant kinga et puis mobali nanga atalaka yo tango nyonso atalaka yo surtout so nga bwakela ngaka bambwakela akozaka ba émission na yo ache wana zo télécommande ake na ye ponga na yo kaka makambo oyo ozakoloba mama Elia Nitu osololaka bien makambo lobaka ezalaka bien c'est vrai oteyaka osalaka bien penza ngape na adopter comme une deuxième maman oza deuxième maman pe ya ngai na linga kape yo malgré la kisango na mbali nanga teke na linga ko tanga tshaka ba émission maman Nitu na motema nanga na linga kayo mais na sepe na occasion o mobali a pesinga po ye muto na lisole pa na yo maintenant maman yo ka réponse nanga ezaboy mabala oyo nyoso to mona kieza mabala il faut ba na circonstance nini o bolingani na mutu ena mwasi musu avandi azana posa libala abala azala mwasi na kati ya ndako ya mobali
eza na mwasi mosu akota libala mpona circonstance moko aboye ndenge ezalaki oye po to ozovanda pa yaya ozovanda pa mwasi ya noko to ndeko quelque peu importe ata pe pa mama peu importe mais pa oza kovanda oza na kimia te soki oza na kimia te mobali moko aye kolinga yo okosala nini so omoni aza na ndako aza na mokanda okopesaka nzoto okende mais ntango mosusu omona eza gu na yo te eza mpe shwa na yo te mais okokende kaka okende kosala okende kokota mabala mosusu ezalaka outi na déception d'amour ndenge balobaki susi ya mwasi esilaka na mwasi mosusu susi ya mobali esilaka na mobali mosusu okomona outi na déception mobali moko aye kose présente pa na yo akuti yo na mai ya miso eza kotanga ntango apangusi yo mai ya miso akonsole yo ekosala nini ekotinda okoya na okende olela na lipeka na ye ntango olela na lipeka na ye soki okuti mpe ndako eza polele okokota wana nasali ba gros bisou na ya Marie Paul Lumbu ya Marie Paul Lumbu ya Ricky Lumbu etabango bigagaka ka ya Ricky Lumbu, je te fais de gros bisous. Ya Marie Paul Lumbu, je te fais de gros bisous ya. Kobosa na te ya papa Jacques Chimpanzo sala yango na bambunzu na ye wana sala ye ba bisous na ye. Tosola makambo mabala. Alobi mama kana ngai ezaki nazalaki kovanda epai ya mama leki na ngai. Ndenge na bande kovanda kuna mama nitu ezalaki ka kusikusa nazomona ke nazaki la bienvenue te na ndako wana nazomona mwa konyokoma na kati ya ndako nakomaki mwana ya musala ngamu naketika bana na classe ngamu nakozo bango na classe nakoya na bango nakosukola bango akona kanga suki ifo nakanga bana suki chaque samedi bana baza mike melo kwa nakanga suki ifo nakanga ka bana wana suki bana bazala bien tout ça eza mabete mais c'était un peu excès ezaki exagéré je ne me retrouvais pas na kati ya ndako ya mama leki nanga nakomaki na basusi nanga nazalaki nango wana mama nitu Renate ma esili Renate nabengi 3 fois Renate ma esili omoni ve Renate ma esili ayeba mo elia nitu ntango nautaki Afrique na ye tobanda kokende église na mama leki nanga na kati église nde tozokende église bato bamonaka toyaka na mama leki omoni mutu oyo aza na problème mutu oyo aza na basusi emonanaka na elongi ndenge balobaki c'est l'abondance du cœur que la bouche parle eza mpe oyo eza na kati ya libumu il y a aussi l'expression du visage aussi makambo eza na kati ya libumu na yo ekomonana na elongi yango nomonaka bato mosusu baza bato basaut d'humeur bato mosusu baza asilikaka pa mpamba te neti ngai nasilikaka pa mpamba te yango bomona ngai nazaka moto akosekaseka soki otuni 1m85 akoyebisa yo meme ata otuni babelle sœur na ngai bakoyebisa yo nasekaka mingi nga mama elia nitu nazaka mpenza moto ya kanda te me soki nasiliki naumela mpe na kanda te soki moto ayebisi yo ke nalingami koloba yanga mokambo na nga mopo c'est moi mon témoignage soki moto ayebisi yo ke nga nde nabo mama nitu akangelanga kanda loba na ye stop okosi nga tosali nga mabe nayebi ke yo osali nga mabe nayebi ke yo osalaka nga mabe nayebi ke yo otongaka nga nayebi ke yo ofingaka nga nakolingo kaka nakozala no kaka mpona kobanda koteya yo indirectement nakozala no nakolinga yo nakangelaka motu kanda te ngai nakangelaka motu kanda te soki nasiliki na 12h na 12h05 nabosani na nga nazalaka na nga ndenge wana ndenge nzambe asalanga eza eloko moko teke na zwi yango na mokili nzambe vraiment asalanga bongo soki nasiliki na 12h na 12h05 mpona nini nalingaka te boyebi kanda eza eloko moko evimbisaka motema motu ozo ya kosilika okoma mabe bomoninga jubile bolobi nini tose prépare ti nzambe asunga biso le 28 novembre na makasi na ngai te na nguya na ngai te na molimo na yo nzambe yango nyonso ekoki na makasi na ngai te na nguya na ngai te na molimo na yo nzambe yango nyonso ekoki
bisengo nyonso ya mokili ekotikala. Nzambe moto abatelaka moto, nzambe moto apesaka bomoi. Na mikumisa te o, nzambe azali kapable ya kolongola ngai mpe mazongisinga putulu e. Azali kapable ya kobakisa mikolo naumela na se, yango natuta tolo te, yango nasala fiere te, na loboko na ye ya nguya, yango nyonso ekoki. Aye, na makasi na ngai te, na nguya na ngai te o, na molimo na yo nzambe, yango nyonso ekoki. Na makasi na ngai te, na molimo na ngai te, na bande kosepela mingi na bato basala jubile. Omona penze komi 50. Na 1 na suka, na 2 na suka, na 3 na suka. Alors nga babeli mameli ya nitulaka na transparence. Botali nga bien. Mwana popi ya mokolo. Oh, yana Irene Masiandoki. Mbiaka. Des gros bisous à toi, Irene Masiandoki. Des gros bisous à toi, maman Tazivi Taïmana. Bah, bisous na yo. Elbrine. Ya mounene ya Janifa, je te fais des gros bisous. Betty Kapoukou, je te fais des gros bisous. Maman Suzanne, la métier là, belle sans maquillage, je te fais des gros bisous. Oui, puis, année Oyo, Nzamba Songa, le 28 novembre, jubilé à maman Elianitu. Si konga maman Elianitu, nalinga kanda te parce que kanda evimbisaka motema. Ceux qui moutaza na kanda akomaka mabe. So mutakanga kanda elongo. Si konga nalinga te nde bato kanda bazakelo elongo. O telika mutu otuni o siliki nini? Eloko ni alaksi ko muta siliki expression ya elongi na ye. Ela soko mutu aza na kanda. Si konga maman Elianitu nazaka muta bongo te. Nazaka te mutu na oza na kanda. Wana makamu na ngati. Bokoko tuna 1,85 m. Ni kiasi nitu kapita o kaluvila kaniko. Akoyebisa bino ndenge ninga nazalaka. Sauf ceux qui nazali kambozo déranger ngai, wana vraiment leki nanga katika pesa yebi yango très bien. Ça ilanga ba bisou na ba kapesa nyonso. Ba Deborah ba nene bango tout ça bango ba bisou. Le bana bango deuxième maman sala bino ba bisou. Ceux qui nde nazaka ngana trop affecté, ceux qui nana le kamo que zo déranger nga. Na kofa na journée mobimba na mawa. Ta musu téléphone nanga ko sonner. Ata na bina yamba te meso na moni eza kombo ya mutu na yebi. Soki eza mutu na yebi te na koyamba. Yete. Pourtant on a koyamba e peut-être ko sentir bien te. So eza mutu na yebi na koyamba, na yebi so to ko solo na après. Na sina salelo kwana na yamete ata 2 fois. Kanga melinga loba qu'est-ce qui ne va pas? Na yebi so na yebi sauter. Na zaka trop affecté na likambo soki etungisinga. Likambo mone kota kanga katika pesa yebi. Tungisaka nga bongo wana ezanga to sola makambo afi mambo mabala tokende na yebi pourquoi naza koyebisa bino makambo na nga boye eza na kati ya lisolo ona naza kobetela bino me makambo ya kanda mutu ya kanda te wana makambo na nga te bayebi nga bayebi ndenge nazala naka mutu akanda te so na sikina 12h05 na boseni na ngai ate na bina sala makasi naza na kanda ngome c'est plus fort que moi esimbaka te esimbaka nango te kanda esimbaka te. Donc eza bongo naza ndenge wana. Me nzambe asala biso ndenge moko te. Mutu na mutu pe aza na lolenge na oyo nzambe asala ye. Ndeko nanga wana mwasi alobi ke mama Elianitu ceux qui outi na déception oza na souci ekobima na elongi na yo nde na utu yebisa bino. Alors qu'on ne pas maman leki nanga lo kona nazaki malamu tenaki na ba souci e bande ko bima na elongi nanga to ko kende na église ba to penza mona ba remaki ke moi ça za malamu te moi ça za bien te ezaki ko monana esengo nanga ezaki limité mais yo to na teke esengo no zaka multiplier par denga bi bon abi si maman nitu yo zaka abi yo kabaka kutu na esengo nasina komela ke maman nitu za distributeur ya joie c'est moi qui avais écrit ça ngabi ya solo ngabi na mona ngo abi ngamu na komandenge wana.
parfois so na kati ya bamawa na nga natali onoyoka esengo mwana seki na sepeli me nalakisaka na mobali na nga teke nazalaka fani na yo po ye atielanga baémission na ndenge ya mbwakela par rapport ya comportement na nga soki aza te atieli nga natalaka me nalakisaka teke na fani mais so aza te natala ko nazoseka parce que nazalaka vraiment fani na yo mama Elianitu abi merci abi bolingo oyo mama Elianitu mobali aye kopesa lo rapport ki na s'exprimaka te mais bolingo yango parce que mama ezalaki volonté na nga te na bolingo wana na église epai etobandi kokende na église na biso mama Elianitu frère wana azalaka mpe na bizali ya koya na ndako epa na biso siko ntango ayaka na ndako amona nga naservaka bango naza kolamba naza kopesa me elongi na nga ezalaka toujours moto ya mawa naka moto ya esengo te mama Nitu nakozala moto ya mawa bandi koaborde ngai eye kotombeke nakie kokweya na lipeka nakie kolela na lipeka na ye ntango nalelaki na lipeka na ye nde makambo nyonso ebandaki wana akonsole ngai abandi kokonsole ngai akomaki lokwa confident na nga oyo tokomi kozwa nayeba makambo oyo naza kovivre nazalaki na mokanda te mama Nitu akomaki mutu oyo confident na nga bapasi na nga makambo na nga na bandaki kosola ngo sikoyo na ye nakosola ne bapasi na nga ndenge nalalaki na lipeka na ye apesaki nga lipeka ne nalelela na lipeka ne mama Eliane yango erapprochaki biso mais en soi na kati na nga moko nayaki na nga na bolingo na ye teke o bolingo nalingi énorme mais bacirconstance situation ya poto yango etindaki ke nandima ye quand elle m'a fait la cour nandimi ye nalingaki mpona circonstance voilà pourquoi na kati ya chambre to mpe na lieu sacré ndenge oyo obenga yango mama Elianitu nazalaka toujours bloqué oui tovandi 10 ans ya solo mama Nitu toboti mpe bana misato oui mais naka na sentiment na ye te sentiment eki mwasi na mobali eya lokola ozolia biloko mpo otonda kaka biloko na yo na monoko ya na gu na yo te ozoliaka nalia kaka mungu ekoki te pilipili ekoti te me nalia kaka eza ndenge nga na kati ya libala o mama Elianitu oyebi systeme apoto mpe soki oboti kozwa mokanda nikendaki na systeme wana nabota nazwa mokanda me bolingo ya boki mobali bolingo nayoka posa na ye boye pourquoi parce que ezaki aza déjà nanu gu na ngai te aza mpe choix na ngai te aza mobali ya circonstance voilà pourquoi nasexprimaka te nazalaka bloqué mama Nitu en plus toke un peu plus loin makambo yango mpe ayebi kosala yango te azokende na nga ndenge onga nalingi te azokende na ndenge na ye lolenge na ye mama Nitu okoki kozala mpe moto olingi ye te me mama ntango tokomaka na lieu sacré ntango tokomaka na place wana ata motu azalaki na besoin nango te mais il y a une façon de le faire okoba nango na ndenge ya malembe mwa karesi moke moke osimbi mwa liboko opesi bizu na litoi opesi bizu na zolo oembrase mutu oki kosala mwa nini boyebi kaka ndenge elekaka okomona malembe moto akobanda koya nzoto ebandi kokoma sensible ebandi kokoma sensible ti ekoya penza oyoki penza ke non là c'est bon nakomi na nzala mpe nakoki kolia yo mobi atoka pesa biloko nalia mais ya ye mpe mama soda akendaka nango bien te mama Elianitu pourquoi dès le départ azokenda nango bien te eblokanga voilà pourquoi soki ata simbi nga ça me met en colère epesanga kanda na préféraka te nalingaka te mais lokola na kati ya ndako na ye naboti ne bana misato nakomi korefléchir nabi bana misato oyo naboti soki nalongwe awa donc na sacrifié vie na nga amoureuse mpona bana donc na sacrifié vie mpona bana mais j'en souffre nazo souffrir na odeda na nga na odeda de moi je souffre je n'enjoy pas je ne me réjouis pas na vie na nga amoureuse non mama Nitu yango moni ke mpo asimba nga te nalataka servette nalala na nga pongi po soki aliboko nesali nga nayoki yango lokola c'est comme si c'est les épines lokola basende mo eza kotuba nga pourquoi parce que nayebi ke ntango akolongola nga servette wana asaka tshana nuboye baluka boye
baluka boye, baluka boye, baluka boye. Maman, c'est énervant. Yango na préféré na lala nanga na bilamba. Pour l'accès indirectement qui n'a la na bilamba ko simba nga été. J'ai fait des enfants, oui. Mais là, maman ni tunu na zo yebiso boye, fini maintenant. Le quoi yé pas landaka yo. Aki na liso na nge pa na yo, akotala pe akoyeba. Na koki ko sacrifier ka vie nanga boye pona bana te. Bana bapusani. Bana lobi bakokola. Bakokoma na âge ya kolinga, bakolinga pe mibali ya groupe ya choix na bango. Nga mobali aza kuna ngai te. Aza pe choix na nga te. Aza mobali ya circonstance. Voilà pourquoi nazaka bloqué na koka ko s'exprimer te. Naza moto na sambelaka. Soko kena pe na boye obenda mari de nuit. Mais ko sambela lobi te ki na vanda kana mobali po aza guna nga te kaka po na sambelaka. Ti. Là, c'est bon, ça suffit. N'a qu'on continue les sous-sauter. Naza kotika mamanitu. Naza ko abandonner. Je n'en peux plus. Je ne suis pas vieille, maman Eliane. Naza nanga vieille, naza leki na yo. Mais le kolo yo lo baraki oza mama tabato ba na 60 ans. Ya mwana biso so to benga koka mama. Mais naza nanga leki na yo. Naza musika âge na yo te. Obi ok. Oyo oloba ngo banda kala na 2021 jubilé na talako. Jubilé o banda koka ngo ça fait ce qui 4 ans na banda ko yo ka jubilé o. Oui, maman, naza kaleki na yo. Nana sima na yo. Na sacrifié trop. Naza kana 44 ans. Nako sacrifié ka boyete. Bana, bapusani. J'abandonne. Nako kali susu. Tri. Bana nanga bapusani moi. Nga pe fona enjoy vie nanga. Vie amoureuse, il faut enjoy. Alors, papa okolandanga. Réponse ya mwana madame apesi. Et puis na ba papa nyonso oboza kotala. Papa, soko lingi moi ça la fanatique papa. Et loko wana lieu c'est très très important. Et ça a une importance makasi. Ba papa, bo sepela ke mama o ya bimisi vérité à lobby et ko aider bino ba papa ko aider bino makasi. Soko kutika moi ça na détresse. Ko kanisa te soko lingi ya lingi ka lingi yo non. Linga mwasi na ndenga normal, la vie normale. Soit okutane na nzela, okutane na fête, okutane pe na église, okutane pe jésus. Ata na poste otie mulongo na poste. Ata na kaf bokutane linga ye. Mais mwasi o bakuta kaza na kati ya problème. Aza na dépression. Aza na déception d'amour. Soko ye kolinga ye, akolingo po opesi lipeka lela. Makolingo te po na kati na ya lingio. Mais il faut bosaka très très attention. Il faut bosser très attention tant que vous aussi. Les femmes sont dangereuses. Mais les femmes, elles sont très intelligentes. Moi, pour moi, si tu as 10 ans. Vous venez ensemble là, moi aussi. Pas na misato. Dix ans ensemble, bana misato. Mais bolingo na kati ya motema, ya moi sezati. Libala ya circonstance. Yango oza komona, oza kolela erne nyonso. Ceux qui n'aiment c'est je t'aime. Alors bakananga te que je t'aime. C'est normal parce que Andel elle n'a pas l'amour. Na kati na za bolingo na wote. Yango moi que je t'aime pe ezate. Balo baka je t'aime peut-être na mutu oyo lingi. Mais mutu lingi to je t'aime te. Non. Ba papa mingi bo comprendre makambo yo. Naza ko swara bino. Ba mama mingi bo tshela ba papa vidéo o batala. Ceux qui ont ligné moi c'est dans la circonstance ça là qui ba ça attention. Circonstance c'est na muto ça là et le quoi kana ko salate. Circonstance. Et tu n'as pas le wakana qui n'est pas salate, na sala kaka, alobi bien, et pas une nazale qui n'a kimiate, et pas maman qui n'a kimia quitté, n'a qu'il quoi moi, moussala, na sala bouye mabe, na zong sa bouye mabe, n'a aucun de prière, balobi te que son toi qui est prière dans mon sang, non. Pas du tout. Mon balabana au monde, moi c'est dans la prière. Alors comme quoi, n'andaku.
Mais na kati na ezaki bolingo te po pesa ka lipeka lela mabala ya ndenge wana eza ebele. Alors soko mo libala eza ndenge wana papa circonstance mo bupa olingelaki mwasi omoni oza na situation oyo ke mwasi alinga kote bongisa ata kote ya mbetu papa ata kote ya mbetu bongisa yango po eloko wana ekotaka pe mutu soki ezokota omona mpenza mutu atali alingo me ntango okomaka na place ya sentiment na ye wana akokolingo ataka mpo na yango atali taille na yo ezokorespondre te. Peut-être au niveau d'études, non, et ça correspondre. Ta façon de parler, elle n'aime pas ça. Ta façon d'être, alinga angoti. Wa mutu peut-être olinga komena masanga ya alinga ti. Wa mutu peut-être olinga okende boîte te ya alinga ka boîte. Poto kokana kati. Alors, solution ya suka. Abi mama za mobali mabete. Mais na kati nanga kana na bolingo na ete na linga ka ete. Alobi vérité. Ah bon, ça semblant. Ah ça semblant pendant 10 ans. Et surtout, et tchaki a kokape kolinga yo te, likambu ya lieu sacré papa, oyebi eloko toza fouter. Bongisa ta kote kunati. Soko bongisa ta kuna, okumona, la petite vient à manger. Muke, alinga yo ta po mutu nyonso, akane loko alinga la kamoba. Alinga yo ta po na kaka wana. Ba papa boza maele. Na likambo taka lieu sacré bozelaka mingi epai ya basi ozozalaki mwasi aboma daga kende azonga sala akende soki ndenge nini te. Le plaisir doit être partagé. Opesi na gauche moninga azo na droite, opesi na droite moninga azo na gauche. Plaisir faut la partager papa na mama ekoza na côté mon côté mibali mingi bobebisa muto kaka mwasi asala boye te ebongo yo salaka nini. Ndenge ozolinga mwasi asala po apesa yo plaisir, ndenge mwasi azolinga yo po osala po opesa ye plaisir. Oyo aza na fungola, mosu aza na porte, eloba papa na biso oyo intervenaka na ba émission. Soki oza na fungola, yeba pe kofungola ndako. Soki oye kofungola ta ndako na yo, oza na clé, ofungoli ndako na brutalité, omona pe clé na yo sala nini ebukani. Ok, koluka ba serrurier ba sa nene ba ko fungola porte. Or, ce ko lingo fungola porte na yo, ke na ngo malembe. Ozu fungola no koti na porte, obali ko sa malembe, obali ko fungola porte no malembe, ti porte na sa nene e fungwa mi yo koti. Nga moko ndenge na zawa. Na linga ke na lata robe na latite. Na ke na robe na nga musu na papa ki pona lata. Mais etirette na comme ki pressé pour na rosela émission déjà. Tant on a aussi les tirettes qui étaient nazo c'est les tirettes tant on a ça comme makasi pa les tirettes ça nini et longo de naza awa dina la de pas lingane ba retouche te donc fona memela yoro bona akino ça nini ko chilanga et tirettes pona nini na koma ki motema moto na koma ki pressé et tirettes et ça nini et baby pona nini pressé or so na kitse ki motema na bana ko ça tirettes na nga malembe enga ki beba te ebeba ki pona pressé nanga papa ko la pressé te bilia wana eza ya yo wana posa olia bien o sepela me yeba ke ezaka kate yo sepela ya lokwa ya lambi yo lie mesko fo bo lia bino mi bala ensemble bino mi bali bo sepela to bengi yango libala ya circonstance. Ye moko muto ayebisinga mama elia nitu oyo eza libala ya circonstance bolingo na kati na nga boye etikala na moko zala te na boti bona po eza devoir na kati ndako na bota mais là c'est bon avec 44 ans nanga naza na posa ya kwa enjoy na posa na sala nini na sepela soko yoki moko moso abengi yo ayebisa ke mama nitu mosi na nga na kenda kozala surprise te ma deuxième maman au moins na bengi yo na yebisi yo. Il ne m'a pas convaincu. Avec une circonstance. Bolingo nanga boina kati na voilà pourquoi parce que au rapport que ce que lobi nanga qui ma chérie je t'aime na répondre ka ete que je t'aime na lo bakane kaka merci. Pona lelo to suki wana ba papa boza maele. Ba bela wan mwana wa muntu wa mufa wa teleja. Soki baza kote ya mwana ya mutu azana bomoy. Yo mutu zangi baboti profiter pe na mate ya wana. Ba papa bongisa kote wana po ba plainte eza ebele. Bongisa pe kote wana ba papa. Eza très important. Kote aka moninga likolo nzete te bandati kalaki. Yo yoka kokati na ombila na okati osimi nzela okay. Ba papa mingi
boza komemisa bamama masumu bamama baobenda bamari de nuit ezowuta wapi na bino bapapa parce que mosala oyo bino fo bosala botikaka yango soki obandi otiki yango inachevé mama aza koacheve yango ye moko or yo bandi mosala na yo ifo kende yango ntina suka kokende nango kaka ntina moitié te otiki na balabala mpo mama asilisa Marie Denis aza kokota moto akokanga mpe motema mpe elache abia nakende nango na kosenga kaka nzambe pardon na faute ya nani na faute ya yo mobali. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nubeshile bana betu bonse. Bye bye.